Oh, Sounine, concert? Yo pose un point, mais net, Ah, putain. la commande en rouge, normalement, faut mon. Banile, Sounine. Ranjung. Conférence de presse. Ah, mais. Naroloba. Toujours sur la naïve. Merci, na moi. Attends-moi 10 minutes, tout ça, Nango. Je pense que Papa Bouzo va en Yoka. Et ça, bien. Je pense que conférence de presse fait à la annulée. Cause Nango Ezali. Selon l'information, on a landé l'injungu parce que Ebinga na lobara Bouzo Batenga Fona Landa. Dans Landa CC, après on a eu ma matière avant di Kimia. Et ça causé par journaliste Sebela Saint-Denis Balié l'arté à promotion. Oh, selon l'information, connexion comme Okima. Selon l'information, on ngai na zuizui. Et ça c'est que na yoki yango bâtiment na panel ba le batenga pe na batu nanga. Et ça na ba mama moko boy. Na kotanga ba komona bango te ba porter nga plainte. Et ça na ba mama moko na soi-disant ba papa moko boy. Ba kangana ki bango na bango ba couple balati ba talon ba mususu ba veste ba ke pas producteur ke bisonde. Tout ça la ba promotion et artiste ba fanatique. Oh, connexion baby. Je pense que maintenant si pour tenir à Nenga Libana mon pépé ça bien. Pour moi manazoka. Ba maman moko boye ya mikolo. Na ba papa moko boye basala déjà moi clique na bango. Bakenda ki liboso a producteur pesa biso l'art. Biso ne to la promotion. Yango moni que plan offre za la nile za ba journaliste belé à Saint-Denis balié l'art te. Ba mususu oyo yebi ya kombo si o monde déjà ba beta masola papa ba beta ngote balié l'art te. Eza na ba fanatique oyo balié mbongo na mamba promotion. Yango ozomona moi promotion ngo elali moi mukie. Parce que ça na ba fanatique o ba mi komisa ba fanatique patron bazolia na mitu ya ba Gaulois. Ba Gaulois beleti ba tchaka makelele wana njungu ba Gaulois ba olia l'arte. Mais ça na mususu matina pana tie makelele mais alia l'art. Et comment copie na bango, et ça clique ba ko ça 16 à 20 personnes. Ba sinde ba leki beleki mibali. Ale na clique na bango wana mwasi moko ndi azalaka ko mokonzi na bango. Na kotanga nanga komona ete. Selon l'information qu'on a eu, parce qu'attaque au fond d'un engaï, tant qu'on a le babou n'a pas comment m'outer. Ce que yo qui passe, c'est que ça yo. Connexion de place je suis battu. Au lobby. Tant on a tant comment m'outer. Ce que yo qui passe, c'est que ça y est na lobby. Mais ce que yo qui n'est pas cité, ils a balayé l'art ya producteur. Yango mona kinjungu. Na l'année libre information na zonga nenga simango mona ki carnaval simba kité. Eza na batu balia kimbongo pona carnaval wana yango batu muso baboye na bango ya. Si au mona wapi njungu producteur azo produit artiste munene akende ko se collaborer na ba fanatique a rapporter nini faut comprendre que producteur moko boya revers producteur faut ak tout na batu ya minene mais azo tout na ba fanatique yango so mona ke makambo papa Hervé et à moi kilo soko longo lié moko papa Hervé batu nyonso batika na sima papa Hervé banana DG banana producteur tokita na ba fanatique patron soki ke babomaka bato njungu faut koboma bango tout bamusu batikali parce que za na ba Gaulois oyo lelo oyo balobaka makambo affaire na intérêt baolia mbongo eza clique ya ba mama na ba papa ba mama na pe balataka bakola te balata trop maputa oyo basomaka na sarcelle aho
Oh. Bazolia mbongo c'est trop. Bazui kopi na kora na wana papa Hervé, balie mbongo. Batu musu bazo sutuka. Neti Mobutu asutuki ya kosutuka. Na buaka ya tako buaka président Mobutu na pese mbote na mwa kanai. Asutuki. Balie la. Nga information ne komele nga depuis kala ke la réseau sopa na njungu. So na linga pe nga kota na click wana. Connexion kiminga mwa muke olobi. Soki na linga na kota pe na click wana. Batu balie mbongo na ko arena wana zori sa ba golo na sa bango ba golo. O baza concerné tinga bo fongola misu. Eza na ba fanatique o bazo lia mbongo na mutu wa papa Hervé na nengo sakana te. Yango mona ka muke yaka to sangisa nana za 10 000 nana za 10 euros nana bango nyonso ba olia balar. Ya ba copie na bango ba timbela. À part Irma de London Njungu, Irma de London grand prêtre mère, yé a chaka mbongo ne anje na moi quelques batu na yo ba soutenaka ye. Jamais comme on a Irma sali live. Njungu zana 5 euros. Njungu yaka to sala ndunda. Njungu yaka to sala madesu ezalaka te pa Irma. Ezala pondu te. Na yebite Yebite njungu. Ngala di madesu na ndunda ti. Zambe atolo maître Cédric. Ngala lobi madesu na ndunda njungu. Yo elinga soki nini ono lobi wana. Bon. Yango fo batimbela yango ozomona ke makambo ya papa Hervé sokende na mwa mbilinga eza na ba fanatique patron banani connexion koto Paris connexion eza mwa ginjinga mutu na ngai namoni yo njungu ngoto na question nini na connexion de mutu ezosala mobulu awa na Paris mais olobi nini nayoki bien te eza na ba fanatique patron o ba yepeme na papa Hervé bazo lia mbongo njungu yango moni makama papa Hervé sokende mwa mbilinga boy mwa kilo mais nzamba aka bien conscient na obetama bien mutu abundisaka golwa aza warrior te mutu abundisaka golwa azaka na kati ya famille wana nyama lidesu nazoyebisa bango vérité njungu bayokanga bitumba ya bagolwa eza na maboko ya bagolwa eya na maboka ba warrior si batika batu kala ya nokola mwasi bokabona libala o azui valise akenda kala bitumba ya golwa eza na kati ya monde ya bagolwa yango somona ke makambo baninga musu makambo ekende kitoko koto makambo ba freinage po ba fanatique conscience na nezongi na place te ba mususu ba comme oya na intérêt ba liaka na mutu a faire egola ba fongoli ba live ba distraire batu mais ba komisa ngo kopia mbongo ba olia mbongo ba vimisa babuma ba ndeko na bango na lara ba ya baninga mususu kokosa ka batu tinda boy sala boy kokosa batu ba koma kitina niveau ke na producteur ba zui l'art mama na chiko ba zui batu wana yango somona ke jusque là l'artiste nano abimité avant aloba olobi et pas producteur balie mbongo et pas producteur ta papa bozo bazo komelanga no yo sala ka foka di diable on ndimia ke oboyat balie bambongo njungu balie mbongo soko moni producteur comment un producteur njungu producteur moko o aza reconnu na monde akosta na makambo mutu asali ok no solliciter ba fanatique depuis quand fanatique promotion ni fanatique osa malunga njungu est-ce que na tu n'attends que tromba fallait kende o fallait ba mapasa te artiste nini wana ko solliciter ba fanatique ba que ça les promotion to producteur nini fa que le ba fanatique njungu tuna mituna pona démarrer déjà prière naza ozalaki na match ya football lelo olobi ozalaki na match ya football bon match wana babeti wana kombele biye batiki babeti match na bango ese balunyondi njoto c'est bon pona bango pona nga pe na sepel na moni bamba na moi babeti ozalaki na mobondo kuna non pas du tout babeti match na bango normal la sepeli na moni baona sepela wana na moni banyolisi njoto mais ate pona promotion balongola biloko wana ke to beti match pona promotion non babeti match
bao bazaki na basi na bango baye bao bazaki normal ba nyolisi njoto na bango surtout pas pour la promotion concert artiste non wana bakokosa bagolwa oyo baza inconscient monoko na ngai leki ya miso efongama bakokosa nga te wana eza biloko na bango ndenge ezalaka njungu na posa tobima nabengisi njungu nabengisi var nabengisi boye tosali mo eloko moboye alolobela nga tosali promotion ya Stade de France bagene nini wana ko so tuni bato na bakie wana combien de billets longwe na journal lelo combien de billets longwe so tuni bato wana oyo balobi ke tobeti match mpona babillet te kam combien de billets longwe ata 1000 elongwe mbala moko wana eza biloko na bango basepelisi nzoto na bango eza normal eza contre yango te njungu mais balatisa yango te ke eza œuvre artiste non nga na boya yango eza nango la marche basalaki soki carnaval wana eza biloko na bango ya sentiment mais basala eloko moko te oyo ekopousser artiste oyo te babillet etekami ebele non je ne pense pas njungu wana eza matalana na bango bazosalaka wana lelo tomoni bamisien nde baye na aéroport à l'école bafali kopana équipe ne mobimba baye yo esali bien non njungu balobi na vie soko moni mutu abandaki na pasi azotombwama sepela na élévation ya mutu mpo yo mpe mokolo na yo oyo yo kotombwama bato mpe bakosepela na yo yango monaka ngai yo ebinge nde tosolaka ata na nango te naka jaloux na mutu te ngai mutu oza nango na kondima oza nango mpo nayebi mpe nga mpe na kozwa mutu mosusu mpe akoya na nsima mpe akozwa c'est-à-dire eza niveau par niveau nasepeli na organisation wana depuis Kinshasa bakoti na babis na moni nokola équipe moko équipe nationale soki lobeta na mboka mobo esalinga bien komona artiste aza organisé boye salina bafanatique balali bapongi basomi baparfait batie bilamba barepasaki déjà baza sina makambo te ke no pesa pondu pesa boye baza biloko wana te balali na bango baza kimia pondu wana nazo comprendre te eza na nyango pesa pondu olobi pesa pondu wana eza na nyango nayebi te njungu pondu ebanda kala tobotami tokuti pondu te bon pondu eza ya mutu pondu eza biloko toliaka nga naza muyombe biso pondu eza ya biso te so nalobi ke pondu mutu akolinga osilika mamba pondu eza ya biso bayombe te so lingo nani René Soso Pemba alobaki mwana mwasi na ebele ya mpondu bo yango ezomonaka njungu nasisa na question tuninga nasepeli na organisation ya Fally Ipupa nasepeli nango makasi artiste amati na avion azopesa bamusicien ne bambota atuna bango santé soko ozalaki ya kobela atuti bango babras esalinga bien njungu naza contre ye te ese eloko nga na revaka namonaka artiste aye mpe ndenge balobaka au grand complet aye na bato na ye bakiti mpe bayambi bango bakoti na bahotel tozalaka contre na makambo nyonso te nga nayebisaka bitumba Fally na faire eza na mamba musique mais na makambo etali baorganisation wana tomona mpe na atiparo mpe na organisation ya bien asa na organisation nakoya kochange bamoboye ndenge namoni bato baye bango nyonso njungu bamati banda babandi Kinshasa baye njungu balati baveste noire na bana basi balati baye bakompanye bango na bafanatique moi quelque bato bazalaki disponible journée bakompanye bango mosusu baye na France baki oyamba bango siko njungu nayaka mbala mona mati ote non njungu futo sepelaka eza eloko malamu parce que à l'époque azalaki na bamoyen ya kosala makambo wana te lelo akomi na bamoyen wana njungu nasala contre ye te eza logique nasa vraiment d'accord nango mpe na sepeli nango baartiste na biso basalaka ngo boye nde ezalaka héritier azoya yaka na équipe no mobimba ezala faire azoya yaka na équipe no mobimba Papa Hervé ezala wera son vanga ntama kutu na makambo ne banda kala yaka na mipiko wera yaka na mipiko wana makambo dito za bana miki yaka na mipiko eza bongo njungu eza ordre moko normal eza tellement bien et bravo à l'artiste je pense que Stade de France nasa sire nango quoi kotala kote ya na yo bamission bayaki mpe parce que bamission nyonso baye bien
Bon, question maintenant vendredi nazo kimango. Nazo nga ko répondre en côté jusque là penjungu. Nazo moi ba question belé na mituna. Est-ce que ba question belé zo mituna eza na kata question na ngai? Oui. Parce que ça mon bilo réseau déranger nga ming parce que nga souci na ngezali na mona papa Hervé na batu musu ba jeune musu ba koti na mouvement ba koti ba zoemba bien na mona ye na souci nenge zala ka souci motema na ye nenge toyoka ka fale ba musicien ba ya kate ba ya souci na nga ngwana ba danseuse bazala wana ya elusi azala batu nyoso bazala wana o batu ba souci ya ba fanatique mais sikoyo question na ngona mituna est-ce que ye moko artiste na lingaka bongo ou soit et ça na likambo moko artiste aloba o e blessa kelike batu ou soit nazo mituna ba question belé jusque là njungu ngamona ozo réponse ngamoko tango mona ba question nazo échapper ngo nazo comprendre nini yango eza na kati wana na comprendre ngo te faire ego la poise ba visa problème faire ego la makamuna nyonso ezo kene neti nazo comprendre na lobby te que non aza artiste aza na niveau te aza na niveau moko o nga moko na yebi mais na omi tuna ba question nini yango e permetaka yete aya na équipe na ye complet baya ezate ke moko akemo baya complet na mi tuna ba question na lobby pe na mona ki bana mai mususu pe na kotanga ba kombo te na ba live na bango na ninga ba golwa baza pe na mwa souci wana so koti na kata okomona eloko wana ke baza pe na souci wana bana ba question ba omituna nini yango ezo permettre te artiste aya na équipe ne complet du nini yango ezo permettre jusque là il nous reste semaine to kota oyo ezo tambola samedi wana to ya yango ezala ko arena non to ça déjà wana yaba pa le gars au sala kuna bon jusque là ba billet nane silité basaka na ko baksa jusque là ba musicien mususu na ba yete jusque là ngamona zo comprendre même pas na soko et comment ça la nga suko moi souci njungu na place que na lobaka mais au sur senti que na komo yoka moi mabe quoi siko lelo ko eloko se blessé nga makasi na moni fallait une équipe mobimba une équipe mobimba sans trace ba uti pe tout ba kiti. Et ça te que mutatoka kina na tambola ka makola koti njela o ya bimi kota kimi ba soda boye que non ba yemba la mo ba kiti mais le bien connexion dokima na comprendre ba kimba so connexion de réseau déranger parce que ba uti pe ki chassa ba est normal ya no la mutaye marita boni marita tokomi ba mo ba yambani. Et ça te que mutu allo Marita c'est là nano ça te kota Marita moni c'est là so kata mon téléphone kata tout ça na mille moko mabe non c'est la bino ba yaki bon na pema na yebite na lobby yango tenjungu na lobby te que ba musicien ya grand frère ba yebongo ko changer maloba na ngati na ngai esengo na ngai ezalaka na mona artiste aya na équipe na ye complet na avion eza moko ya ba souci na nga njungu na lobby te ke o bakendaki na nzela bono ngana lingaka mutu abengi allo mama Rita nazokoma allo mon fils nalambelo nini mama lambela nga mbwengi mama lambi na 14h amoni nga na kiti te na koti na palais 14 diu na koti na dame. Et ça, c'est que mère a lambaki et comme a dit, allô mon fils, c'est ça, maman, c'est là, non, c'est la carte de téléphone. Mille te combien ça m'a bien ma casse. N'a pas bien après. On lambaki déjà. On a lambaki ça dit. Oh, c'est bon. Dans la VV à supporter ta bande finger, bon bloqué. Bon, c'est cas à analyse. Sadinga souci na nga ezali omoni nga maloba na oloba njungu na uti na ba live na tongo lelo na yoki nga moko bandeko ti ba osolo na vandi na santi ki bandeko baza penja na souci wana nini yango ezo permettre papa Hervé azwa ba billet te
so visa te complet problème yango tozomi tuna ba question to longo na mama musique papa va yembaka bien jung na mama musique kuna longo na wana ayembaka bien na live ya salaka boulot na bien wana mutakobo yango azati mais makambo eza moins important salaka moi bien wana et salaka pe moi bien okola ke omoni ke ndenge ba wario ba uti yao oya ko juger bango par rapport à nini jung oya ko critiquer bango wapi orchestre mobimba baye na yoko kuna janvier pazao bocha na munene na mona ki na yokaki na tunyo ke est-ce que janvier za awa oh bul munene ngolo na mona ka février na tuni ke sopo janvier mutu na ngala lela effort est-ce que za awa c'est ça question na ngala za après ka so depuis tongo chemu na munene to muluka munene Njungu tuna solo mususu ngaba makambo mais système oyo bino bo adopté ya ko bombama ba mission bazala ko bombama ko ça surprise est-ce que eza avantage pour na bino eza innovation ou eza peut-être balakine mo eza na côté na bino ngo bozo bomba boki melango na système wana et puis ba drone mususu yebisi ngai ke Bill Clinton azali invité na bino est-ce que zali ya solo za pe na makambo non na ndimite na za information na Bill Clinton te na ndimite ki arozala wana na ndimite na yebi même pas mais hein, comme na yoki yango ta ndimite na ndimite Jumbu je pense que na yebisaka bandeko ba Gaulois bosalaka semblant te na eloko ezosepelisa bato souci na ngai njungu na bandeli yango pour la deuxième fois souci na nga ezalaka na mona grand frère na ngai frère Egola aza à l'aise na makambo na ye c'est bon njungu souci na ngai na mona ye azala à l'aise na makambo na ye mais ça na bato mususu balingaka kosala ki fanatisme aosala hypocrisie njungu ata fali aye na équipe ne complet ya biso ni na kati mais la sœur moté mais ça les passe pour fallait payer à la bongo on s'en pas njungu azoya ko discret yo njungu ko kipete ata fali a memi équipe mobimba ya biso même souci na ina moté maneza amona pe artiste na ye amema pe batu bongo parce que orchestre ya jet set ez orchestre munene otoko betela ka soma solo ba visa te njungu na logique ya makambo toko betaka lisolo ya jet set eza orchestre munene njungu ezuita eza parmi ba grand orchestre Congo wana monaka wana makambo ya visa na faire Egola eko beta maka lisusu te eza biloko moko ba tiko tak eza ngo ba délivrance ba pasteur a réveil tiko tak na lelo zomona oyo eza na bato bakomi kotuna kutu Mobutu alo président Mobutu nani ba yete neti président Mobutu mta koma DG bato bakomi kotuna même président Mobutu ba ye combien omona kaka ye bokitisa motema bakoya président Mobutu ba ye combien nga una yokela na Mobutu mawa po bakomi kotuna Mobutu ba question belé neti président Mobutu akomi DG Joana sa DG te asa fanatique comme fanatique nyos po so mona ke mitema ba fanatique eza likolo po bato bazo luka ba mona ba moni bango nanu te mais njungu to pesa temps j'espère que semaine oyo to zokota to koyi ko mona bango soki to moni bango te boza la cirque bazate zo mona mais ko bomba ba musicien ko bomba eza nango faux makambo okobomba par rapport ya nini souci na bato eza biso na mikito na posa to mona bango na kidiba pe boko sala mako croisement pe na Château Rouge moni mutu mo lingano kola ngaso na moni mona Congo yaya atana na mbo na obimisa ngo na lingaka mingi so mona gato kutana no de anemo bimisa mbongo te oloba na po lingaka mingi na obimisa na nga père boko besta nga desa misa bato boende yo ne fo bimisat yo kutana mwana yo mwana ndi mwana taza na ngwa bombati yo mwana ngonde tala Jamila zo seka ukota makam na biso te na père mundamoni père natala ka vie boy na chaînette mo mula visi vie ko chaînette ko tikala ya bina tokota koto mwana ngonde
Mais nous tous en espoir, comme Baloba Kondima, la foi est une ferme assurance. Ils ont démonstration de l'euro au monde, Kondima Rara. Tous en a Kondima que orchestre, toute la semaine haute, tous au quota. Ce qui lundi, mardi, mercredi, 3 jours, on a qui bazate un espace, on a. Ah, espoir, balongo l'espoir. Barobeta kana équipe Oyo, ba mesana déjà kobeta. Parce que ngai, et le mutuka na oluka, na zoluka mutu mora sunga blesse créateur. Mutu ko sunga blesse créateur, aza prince d'Angola te. Prince d'Angola lo bara mingi, mais aboara pe bien te. Nga ba cri aboara wana na sepa nango te. Mutu oyo ako sunga blesse créateur ezali Golbert. Golbert ou soit mona Congo. So bazata bango misatu wana, j'espère que ba ozala bien en animation. Na ba chanteur ba yemba déjà dila sa reine bango wana bango bazaki wana. Mais en animation wana kuna na omona mo problème. Ngako to prince d'Angola vraiment tikala na ye. Na ebite le roya osana na mboka. Non le prince d'Angola za premier mutu na a risque ko kima. Mais ba memi Virginie na lobi njungu bobo mama loba na ngai. Prince d'Angola a parmi batu oyo azana risque ko kima ko tika na poto. Est-ce que tu as bien? Connexion de Mtekimi. Prince d'Angola. Oui. Aza na risque à kotika la koto na mboka. Oh. Nazo le bela. Prince d'Angola. Mwana Kongo wina lingaka ye. Mais nazo ko pe sola mabe soki aye poto na limita kozonga. Vous comprenez? Très bien. Alors, tous la bango, on a la poste la bango na bango, baya, concert on est les bien. Souci dans ça concert on est les bien. Mais ba fanatique ba liembongo, mikolo ba limwe ba mona te. Baby, et puis là tout monde na te. Asa mona te, ba liembongo, papa Bousso ba yo me komelanga ba anglais. Ba liembongo ya production. Baliembongo njungu bagolo bo fongola misu bo komana ba fanatique patron o balobelaka pape reve ba pesaka bango baliembongo ba mama mikolo balela na ba papa mikolo natangi nanga koma mutu te bo porter nga plainte baliembongo njungu na lobela bino mikolo zo ya soki akwa na kai leki et que ma résultat bimi mabe to guerre musu zo ya kala mingi te nga na pesaka promesse te ko kisama njungu. Yo soyoka Jungu, est-ce que soyoka tonton promo? Tonton promo kenda bon. Masalia kimbongo tete. Tonton promo liembongo te. Bagolwa wana bagolwa zwana maele wana baliembongo baboxi tonton promo. Isolé oh connexion kimia. Nazo le belo makamwa na za mutatiko tonton promo liembongo etrali mukie ngana ebisa kibino déjà njungu tonton promo aya peme na papa Hervé pour intérêt ya mbongo. Bagolwa nde komi bazalaka na bango lokola basi ndumba bakipa na bango mibali te bayamba ye tonton promo aya po na mbongo. Soki mbongo eza te toz mikolo eza ebele te tiba 2027 tonton promo ofinga papa Hervé. Na lobi bokangaka maloba na ngai tango na soloba. Connexion. Jungu bafinga kinga pona mama muzete. E bandaka na mama muze no? Ososonga sima. Tango ngana lobaki ke muze obo obenga l'homme du moment oyo. Lobi a ofinga papa Hervé. Tango bani ko finga papa Hervé na ya to sala live no ebisa njungu. Pourquoi bazo finga ye muze? Batika ye libre. Place wana nde bayeko finga se ya makula mama na ngai. Mais bokanga maloba na zo ebisa bino. Tonton promo aya pona faire mbongo. Comme azu eloko aluka te wana. 2027 okota ngota ofinga papa Hervé. Prophète de malheur. Nazo lobela yo njungu. Eza na batu ba lobelaka papa Hervé wana pona intérêt ya mbongo. Et ana basi muso ana libala te ayeko lobela papa so azu libala lobela so mama papa Hervé. Ti omona ba finga ka wana basi muso mona batula bana mibali te. Mukola ko zwaka mobala vi na ya lembi na ye.
Osong Panjung. Alors, yango moni ke balie bambongo, yango moni promotion papa Hervé et que net. Et ça combattu par ba journaliste sur balie mbongo te. Yango so moni so que net parce que ça na ba fanatique ba kena ki bango moko producteur pesa biso l'art. Biso moto sala ka makamba papa Hervé. Balie bambongo batu wana omona balie bambongo. Ti oso ganga nga gladiateur, balie ya batu balie mbongo. Yango mona nzungu ngane na linga faire ce qui tozala taba tama 10 batongo la nga. Sinon bate belé bakima wana zo mona. Mais faut au benga batongo autour de toi pour créer. Ba oyande nini. Ba yebi déjà wana pecha nzungu. Ba yebi o tang basali bo ba préparer makamba lobara. Ce qui to fanda la place mo. Ce qui tozala ki ata 10 ata 20 noro la batongo la nga. Na zo mona batona ba komo ya nzungu. Na mona mikolo masa mo paso ba bien na pese mbote crème je pense que crème et le comment beti le non live mo ba outil na le bi onga alobi c'est trop tant auto komi na ngonjungu comme ba tant photo mona ka orchestre so kende kitoko tant que artiste ayembara bien voix kitoko c'est bon makambu pe orchestre faut kende kitoko o esa tant ça sur la table explication te Kebozela bakoya et comme nokola mwasi ba senta qui est ce qu'on fallait bima ba ko bimela et comme ba problème akobima mroni ba musicien mroni non tout ça na poussa tout le monde à bango ba musicien ba sali même répéter normalement on a logique des choses fallait semaine haute au kota au moins semaine to koti et ça semaine musicien fa paiement pour ba na ba kasi na ba voite. Pourquoi fallait aller avant? Aïe bi que ba ko travailler mais ba ko zo peut-être au paiement. On va njungwa. Oui, nazo comprendre. Ba ko travailler mais ba ko zo peut-être au paiement. Mais si on a ba musicien ba ko uta mbala moko Kinshasa ba yemba la moko, allez ba ni ko travailler. Non, c'est pas ça. Toloba. Tenga la futa kimbo na ngala ko arena fona loba. Soki na moni mwana Kongo te njungu na koloba Olobi soki na moni mwana Kongo te soki na kozwa courage wa na live note ngamoko déjà opesa nga pena ko fongola na koloba non lo belo njungu ngasuna na suta tena ko telenga na kawaza na place ko kenda ngamoko déjà bapesa nga pena fongola live soki ochenga kale ochenga libanga pena ko tiela père libaya apena bengo kulutu na suka Voilà. Ah, fouti mbongo na ngatela kino mona frère na ke mona prince d'Angola. Ngana fouti mbongo pona mona mwana Kongo. Ngana posa biloko wana vita kuna longo kankisi konkundi amene. Vita kuna longo ngana na posa mona biloko wana yemo kabwa kela ngango. Ngana satina mona ka prince d'Angola voye kauka wana ngana posa na ita. Chiko yemo na Kongo yete. Yoku tu dossier na ebité so ba vandeli yango na DG Mpolo so ya accident ngwa sala kitanga batonga ke batonge na passeport na kompa DG ngo te surtout dossier mwana Kongo ba lobela ngo te na kompa na ngo te mais soki ayete njungu ngana oloba na oloba batu ba osindika ngana futi mbongo na nga chaque fanatique afuta ka mbongo na epona élément moko à part papa Hervé Njungu njungu yana que ça falio ça à part falio ça na moko se pela tellement ayema avait bien à part nani yemo leader po ye wana za obligatoire to leader ngaba tuna ngaba question te ah bon neti ngai na orchestre papa Hervé soko longo liye moko feri na ba animateur ngai mwana Kongo na posa na mona prince d'Angola te nga pona nga prince d'Angola ba atikala na ye na posa na mwana Kongo po mwana Kongo azana ba crime moko botipa wana so beti biloko wana oh tant sous ya ki pe ba bombe bazia ko bomba ye pourquoi yo mona ngoli ni manga kotela oh konta ya poto kala ba bomba ende. Sinon, on a monnaie déjà dans Château Rouge. Ma bombe, et pourquoi? Et ça, stratégie n'a pas bon. Non, on a posé la monnaie. Il y a une salon, on lit. Moi, les boumou, on a fait ça à moi, bilo, moi, boy. Non, yo, kabo, et batou, on a bâti calé. On a été. Allez, bon, loué, batou, loué. Non.
toi si on attend on a te beaucoup ne reçoit pas non ça pour ça na mona Congo abwa kelanga cri wana o esala nga bien wana baninga ba ye complet biso futo ya pe complet za mona ndule tango mona ndule njungu balobaka to tie tango to sala makambo polémique faut oyo aye organiser o pe za organiser to sala polémique bien et ça te polémique moto sala ya bato mo neti bazala conscience te polémique faut sala tango fali aye boye to me na ke na ngona fali aye tout droit boye na Air France bino bokozwa Air ma soki Air Ethiopia Air France pe mbala moro to tout ani pe na Paris yango to tout ani za makambo te tu na ta on a tenjungu bosana na ba polémique mo ba polémique ande wana non njungu Stade de France fallait bocha Parc des Princes na lobi njungu bango nde bazo vivre na conscience ya maloba koloba lobebele mais la logique des choses njungu na loba ki déjà polémique c'est kufa soki balingi polémique faut accepter que oya ye na Air France oya zwa Air Ethiopia te faut Air France tête à tête to kiti bou on se comprend njungu yango nde babengi polémique andule bon même la biso ka ba polémique te o belle fois oui c'est bon hein? Mais tout ça n'a pas ça pe tout le monde a maramusus na Bible so tangi Bible et na Genèse mais on a pe suka na Apocalypse ezali na katika to lo mona ezala ba verset belé za wana ba hébreu ba makambe belé za wana et ya monde ya Bible mona linga mingi na Bible Matthieu boso monde tam boso na polémique o ya che double stade on peut faire à peine à moi stade mon rôle ya Kofi au lobby faut pas faire à peine à moi stade mon rôle ya Kofi ba tekele mo le pango muke zaka teke to lo baka muso so ke na kuna le bino zaka na ba na cesse bo na raison na makambo CCT après boyaka boyote net massa mo lo baka ote fali na faire ba ko sala makambo ndenge moko te bon pourquoi Kaka exemple Ernest Fali a fait ça Fali a ça qui m'a bébé Fali a non c'est les polémiques que fakala donc sentiment moko na moni lelo na moni ke bato bazoya na bisi tout droit oh tika konjungu tika bloko wana ko o mona ngati na kata bisi wana aloba depuis Congo bato bazoya na bisi penja bozo sentir que bato bazo kende ko travailler. Et ça te bateau, au moins que moutou pesa tiki madame a c'est madame j'arrive na kena mamba boulot. Madame ite retire la bi mon bala autrichette hein. Et ça te que yo moutou voyager que na olala na place moko boya pour la place moko boya obimi na bandumba pro bimi boya ti ko bimo déjà ça cassé. Hein? Moi ça yebi kolongwa kina kin olongwa kina kin lundi pour comme en France mardi mais olongwa kina kin lundi pour comme en France o comme nango net ba vendredi ba dimanche net ba lundi moko oh non ba jeune wana ro mabale ko kufa njungu moi ça linga tango tikiye chéri lobi to kene France alongwa ebika 100 000 pona yo lobi maman mo na France et ça te depuis au voyage alors chéri ozapi na place ozako te seye banati tika bloko na konjungu toloba te jungu tanda makambo po kamite na shite no linka bat bakoma bababa bat baloba te makambe marché bien te bat bakoma bababa po kaka te balinga koloba pa njungu po njungu ngone ndoki bino kuna boloba na ba live na bino bosala libre na koloba soki 16 mutalobi ngona njungu nde komi mabe mais bino mona ba live na bino boloba ba n'importe quoi bose bateke bato bazo capter bino bato bazo enregistrer bino je suis libre tout ça na tango na mutu tango aller promettre moi sine qu'à voyager et ça te mutu promettre que moi ça voyager qui lundi mais on se retrouver malamment na France ba 2 semaines après. Azala ki wapi moi ça robenga ya lo chéri tous ces derniers temps tous ces temps là ozala ki wapi maba libale kufinjo na français tu étais où hein bonne za na français la tunara tous ces derniers temps tu étais où na zo biso mabala moi zo kufa ba nataka na orchestre mais mabala belé zo kufa na ba orchestre belé
Comment Moutalongwa qui l'est Ninjungu à côté France, c'est 2 semaines après. Semaine ne soit Nazaki Wapi. Bon, là, on a été que ma balle est belle et Koufa. Ils ont dérangé aussi un peu parce que ils ont les trop net par exemple est victime de danser non Djungu oyo ngana le lagate ngana lo ba vérité oyo ezo komela bango ba fanatique au moins lelo ba biais ezo kende et que penja bien te eza à cause ya koloba Djungu au moins ni koloba oyo Maman Rita Isanga, c'est ce que faut toujours qu'on réfléchir. Et ça importe le quoi dans mais batebele ba lobaka azo réfléchir te. Akoloba bilobe la boya na ba conseil na bisote, bo sala boete, ba orgueil moka buzoba, lelo nyonso to vivre. Et ça cause ya maloba to lobaka. Bamaloba oyebi maka wana ya kala wana mune panje babundisi wera balembi babundisi o balembi lelo bavanda bango moko yango ba résultat parce que na logique des choses Njungu to tchaku to ba blague à part na logique des choses fallait ba bien nyos wana fallait sila ti lelo to saboye soki lelo le kombe bota elanga calendrier nga na tala yango soute pona makambo le 29, c'est comme le 30. Natala sous calendrier Tenjung, yo mungol musubino le rappeler nga que le 4 yango yango. Le rôle est de éviter les 4. Natala sous calendrier te. C'est fort. Au son point Njung. Na logique des choses, na grandeur ya papa Hervé, fallait déjà net au vandi boye carré. Ngana na 4 bien na ngana kabaki mwa de na ngana tikala ngana o na mwa moko. Oh. Bato bazo luka ngo ba kabela bango. Nano azo luka bien. Nana luka bien. Mutu moka tunanga tsogi bazo kaba. Ye mo mutango azo tuna zana Kishasa ba kabele bien ke na dese monde. Ala biso kazana Kishasa. Bacho na munene. Luka ba bien na mutana Kishasa ke na dese monde. Ikabakabe. Mais il y a non. Azana Kishasa te. Njungo somona nyonso zoleka eza makambu conscience siko ya bagolwa faut evana na place ke tozalaki na mwa lolendo to blessaki mwa batu to mimona ki neti parce que longola papa faire bata na problème te njunga ta na loba na longola na papa Hervé nga guerre nanga ezaka na bagolwa oya sentiment njungu bato balandanga soka landinga très bien aloba 16 alobela faire été longola enano wana to a niveau moko te na olobele ndenge nini alekinga na makambu nyonso apa na bomo ngana ntoza na bomo c'est normal match nil mais na mo balara lekinga longola ye mais ça na ba fanatique onjum ba baby si copy artiste ba baby si copy artiste ba loba ba langage ma ba finga batu yango so mona ke résultat yango semaine auto okota ba biais so fonga mafonga so mona ke ba biais so ya nokola ba ndo nokola yo lala ki so lota ndoto moko boye j'ai d'esprit so linga boma ngai. Oh, tika batak personnel. Retire-moi ça, monsieur. Retire ça. Non, mon l'autre bandoto moko j'ai d'esprit so mena senga. Retire ça, monsieur. Bandoto ba biais so songa ntu na so lota ba bene wala DJ faso la nanga. Esa ndoto nanga njungu na ko changa na munena lakso ndoto ba laksa ngo to ba lobila ngo. Ça. Ouais, ça batak personnel. Olobi On est à batak personnel, retire ça. Ah, tu retires on va. Merci. Babiye zo zonga njungu babiye zanan eko fonga ba semaine to kota o risquer ba fonga la somo lo. Mais jusque là bazaka munoko non exactement soki ozana munoko ebele faut za makasi na ba acte njungu. Tango lobi ke tozalaka ebele sala pe action. Lelo mutabomeli batu kopi kolekeza gouvele golwa. Gouve na minute yo mutema moto ana ngo soki ba gola ba ki konsa ba ko beta tanjete po tiponga na bebisi makam maloba nanga maloba faire mutayaka na concert a modute
ndeko moko alobi na tuna yo Voilà. Nzungu, pardon, tuna 16. Voilà. Est-ce réaction il y a Sankara les amabe pour Léo na Virginie C'est lui qui par rapport à nous. Makamsele nani Sankara loba. Elo nya mabe yo kina mnoka saka. Ah? Elo nini ya mabe oyo kina mnoka saka. Yebi sangata moko oyo ya mabe. Gaite. Aso loba mabe. Kasi mutu wa tunyo keswana. Ngape na tune keswa komela ngate loko moko ya mabe Sankara loba ki pona développer sco. Soki mutu alobi ke toko ya te Nzungu elobi nini siko esali bango passe mutu alobi ke toko ya te esaka ndenge moko na mutu alobaki ke toko ya na baconcert batu te pasi ya nini Golo azosala promotion na ye mabeni ngana koyoka Sankara lobi ke toko ya te ngana sana biena nga yangani nakati esa match ni esa monde musique ngana moni kutu Sankara abandela susu ba phrase yango connecté ki abandela ni yango Nzungu eloko ni amandika olobi na lobi nyonso oyo bango basala ki pona wera son toko boy côté concert wera toko kende te boye bake même toujours wera son azobeta vanganta marobeta bazui soirée code 16 ba che même jour Nzungu yo so mona ngo ba blague heureusement ba kwanga pe tula nango ale soki Sankara lobi ke toko ya te problème yo wapi esali nini afingi te mabene soko yoki Sankara fingi papa revende mabe mais alobi ke toko ya na biso te esaka ndenge mona mutu alobaki ke na concert ba tokendaka te n'est-ce pas Nzungu? Bien sûr. Bango bango balobaki toko tala wera ngo kotonsa ndenge nini toko tala po biso de toyaka na eloko ya libosa wera beta kezani soki Grand Paris toyaki wana to encourager ki ya toko ya te Nzambe oyo ya wera Nzambe wana zaki bien Nzambe ya mama Sylvie Mampata ma pasteur atinda basinga via bimana ndenge ya likolo chua kiti mokile gangi ale kuna mbala moto yoki place ba démon bazaki ba kwanga etuli ba misuni etuli chikoto sotani eza ngo normal njugo za monda ndule soki ngai question oyo soki Gaulois a répondaka batu te to abandelaka pe batu te na oyo loba bongo te mais comme na yebi ke Gaulois babandaka problème na Gaulois to bachubaka Gaulois mbeli yepe achubaka mutakolela za te eza monda ndule eza match nil Sankara oyo azosala eza match nil Sankara azano master fali pupa asa bien héritier baza bien na papa hervete c'est logique andima alinga ete eza nango te likambo papa hervete aza kombati non et à mon andule mutu alingi bozala bien mutu alingi te boza pe bien na ete siko Sankara lo konya mabe alobaki wana elo mabe alobaki ngai Nzungu mutu ayebi ke place Sankara alobaki mabe na tie défi ezala nani o gladiateur soki nani mata na 5 minutes natika lango yakato sola makambo ka Sankara alobaki wana yo yokaki te street na bimisa ke street abima no wa joueur mukema mo kati ma match Vous pensez que street a koloba makambo ya Weranson tout au Gaulois sala ki pona Weranson yo kanisi lelo soki ba Weranson ki ba répliquer problème eza wapi eza mona ndule kenda bongo maloba ya Sankara ekosisa carrière papa Hervete maloba ya ba Gaulois ekosisa pe carrière Weranson te match nango bien très bien j'ai une réponse nae batuninga maka uza azapi maka uza azapi kota déjà en France ou bien zaka na Grèce Nzungu toleka question mosusu par c'est question mosusu ezali to papa buzo balinga toutes nos questions amata Nzungu oui naokita nanga omoi mamnengo osalaka na gola 16 pardon
na pe la lingo sala ngabo comme de la lobby naza contre ngo mais ezani na ye azana droit opinion pour aza fan roi na mais na tiki ya loba na ye makamuni ninga na lobby za contre marbe bele papa na déjà hein yo bolina ya lobby boye na pe exemple lobby olingaka papa Hervé amatana batnenyo surtout mais golo bosani e bakendaka États-Unis bakendaka bango surtout na avion moko papa olobi na e bakendaka États-Unis tozolobela événement siko foloba boye foloba na kolinga soki bazoya bete Belgique baya bango nyonso tu olobi mabe ndeko na ngai zela nanu te ozolinga nalelaka te zela tobeta masolo ya événement bon États-Unis c'est événement zela nanu te papa Buzoba yo ozobetela nga masolo ya États-Unis ezalaki na nani ezali na 2024 oh mais nga nazobeta ne yo papa Buzoba namona neto non mais loko lobi eza mabe ozokomprendre mabe lobi loba nalingaka nde akende soki ndeko na ngai olobi mabe nalobi boye koya kotindika nga te naloba selo yo ndenge olingi oloba te nalingi totindika ok sisi asi na répondre yo ngai nazoloba bazotuna nga bakestion ya makambo eza présent yo ozoyela nga dans le passé baex na 2024 naza na baex bakenda déjà comment yo ozongisa masolo ya kala baex mpe bakozonga yo nde moto akozongisa bango nayebi bango te nga nazobeta masolo oyo njungu azotuna ngai na lelo nalobi njungu susi na nga ezali namona papa Hervé ye mpe na avion na équipe ne complet na présent foloba na présent ekotie présenté olobi mabe ozodefendre yango loba nazoyoka yo mpo na bato baolanda biso bamosika wana baza toyebi place batomba babibwele après deuxième question baza bibwele apres olobi toteki batike te na carnaval wana okosi olobi toteki batike te lelo na match okosi mpo otali yango te nga nazali na live omoi eske biloko ozoloba eza lokuta ndeko na nga mais eza shwa na yo oza na droit yango toyokana nanu ok zala question liboso match elelo esili combien question naotuna 16 match elelo esili combien yo lokola moto natunaka question simple match elelo esili combien kopanza bapion te papa na répondre ye kitoko zela bokanga na bamito kolobora azala na tor te bopanza bapion te ateka na 10 minutes na répondre kitoko zela papa Masai nakobendo matoi Masai kasai match ekei combien question ya papa Buzoba mais papa Buzoba après nga na kotuna yo question soki boma ye musique asilisi korépondre yo na kotuna mpe motuna moko oyo okokanga déjà répondre nga tout à l'heure tango ozwa parole papa Buzoba boteki combien de billets na match nani 16 répondre papa Buzoba Jungu question na yo ezalaki 16 omoni bandeko babeti match pona yo elobeli yo nini na yebisaki yo njungu pona ngai bandeko babeti match sa problème te eza désir na bango bamusu bayaki na basi na bango na bana babeti mais baloba te ke babeti yango na cadre ya promotion eza promotion te parce que promotion falo mona stade wana ne bazalaki wana fo etonda njungu fo etonda batu apeine omoni ke batu bazosala promotion babeti match bakomosala siko promotion o babeti match normal natali match wana mpona tina suka te mpona talika na live ndeko mo azolakisa bandeko baobeta na lobi te ke basali mabe mais na lobi ke njungu balata ngo te na style net basali promotion mpona na ndimi na ngai te ke bateki ata 1000 billets bandeko o soki bongo te nga na lobaki bandeko o bana se balobaki okosi osali double discours na lobi njungu na yebi te soki bateki ata 1000 billets mais za makamu na bango njungu na lobi pe bien njungu na suka njungu na sa contre makamu na bango te ya match eza makamu na bango na lobi yango pe bien na sa contre te eza babeti match ya bango normal po eza organisation na bango normal mais ba yango te na style net ya promotion po na moni na nga stade yango te ke mokili ezalaki wana
siko njungu basalaka promotion entre bino na bino na olingi na répondre ote pour la nini c'est la tika muta répondre nzambe osala rondeni olobi kota stopper wana pena répondre sala débat na yote papa busoba de la cité casté nazo sala débat na yote poko ko sala débat na ngate umela te na sala débat na yote na lobi pe bien njungu pourquoi na lobi bongo pa njungu na lobi njungu po batongo bazaki wana na monika bagolo na bagolwa na mona nga peuple mususu te siko promotion ba ko sala ngo et pas banani po na mona nga te stade ngo tondi o ba Nigérien ba ye ba osala pour na moni bango na bango ka bazawana njungu za ngo mabete mais na limite ke bateka ta 1000 billets na soki wana njungu soki yango teke na lobaki bandeko balandaka biso ba maeli ko leka biso to loba ba lobake 16 osa muta double discours okosi merci bon Papa Buzoba qui a la parole. On ça débat noté wana kosi to sauter wana. OK. Bazala tina oteka 1000 billets. Ata bateki 5 eza bravo. Herba DJ azolo bat boya ka les 4. Boya boy. Wana déjà ni herba zo beta nzembo artiste. Na mutura no le kalanzela ayoki yango. Au moins pe ayoki pe herba somba billet les 4. Bateki 15 billets. Hein eza da koteka. Pourquoi faut qu'on marque 1000 billets? Ozo c'est négatif, mais ça droit na au papa. Loko yo linga no sa bo mutmo to stop, ezo opinion na yo. Otai no matchité, otai no muke, bande ko bazuta na bon, mo ba kimi musala ba say loko na volonté na bango. Yo siko yo, eroza leka yaya. Et loko ni yo zo sala, po biso ba pe yo. Ndenge ozo lo ba boy, ozo teka ba billet. Makamyo so lo bien et là on est zo la samonto 16 be lo ka bien, na ko so ma billet pe les 4 pe na ya. Oh yozo ça. Vous allez répondre. Zela, toutes les questions bien, Zela. Et l'autre Pierre Nangana Bakisi na ko arena somme 2 personnes bien appelé si bango babi. Ozasika yom to somme de yo kam to somme de. Mais continuez comme ça la 2 ans mouké. Et bato basa combien babia bateki. Papa Bousso bazana oganga te papa Bousso mana ali. Na oganga te ndeko na ngai. Yoka nazali boma te na. Na oganga lo salingani pour la gantozo solo là. Papa Bousso bayoka. Na ali boma te na ki somba 10 billets na concert ya papa. Na bito o somba 10 billets. Na lobi boye papa Bousso ba onga na sala ki ekoki pona nga. Bravo. Mutu monta za contre. Pesa nga bravo te papa Bousso ba na posa bravo na te nini. Mais on somme 2 billets pour la battre ça bravo. Yo tu ninga question nini oyo sezo sali. Bravo la dé. Mais tika bandeko mususu o bazo linga ba basa. Est-ce que ndeko na ngai na sa contre makambo o bandeko basali. Passons ozo lobeloko. Vous répondez ye konjungu na opika na ngai. Na tiki lobo continuer pardon. O gagner. Na lobi na gagner te. O gagner la kiti pardon continue. Mais kofitate jala wana okomona njungu. Mabe ezalaka njungu tango tunenga question na lobaka njungu basali mabe njungu c'est faux mais na yebiso njungu makamba basali ezala ngo bien mais na moni promotion te bango ba lobi wana parce que stade wana tondi na ngote promotion ezalaka stade faut tonda ba bikolo mususu ba ye après ba golwa ba bandi ko sa nenge garder du temple akena ki jour wana liboso ko arena na mona zoka ba flyer na mindele promotion wana njungu alongo na poso ya ba congolais akena mindele batu oya yete n'est-ce pas njungu promotion ngo basala ngo neni njungu yekusanga nanu po yekusanga manga mebele promotion yekusanga te basala ka promotion de